Bonjour, bonjour, bana Nzambe. Ezanga lisusu abino sia Maria. Na ile lo susu na mukona lelo ko kabana bino bolamu na tata Nzambe. Avant tout na olinga ko bondela Nzambe na lola. Père de gloire papa na yako tonda au Seigneur. Nzambe merci pona pema na bomo opesi na ngai, pona ba vision opesi na ngai pote na kabana bana na Nzambe na Israël. Papa kembolo kuma Saint Jésus ngepana yo. Saint-Esprit simba mutema na mutune so kuza message o Nzambe na lola Père de gloire. Papa batela moko na biso zwa contrôle na ngai zwa contrôle makanisi ame spiso physique monoko na ngai Seigneur ngana lo batelo lo bananga Nzambe na Israël yo lo bakati na ngai Seigneur pour te message opesi na ngai koma na bana yo zwa contrôle ya osika moto na consommer détruire nous te ko confesser ote na kombo na Yesu masianza mina bomo que ton nom soit béni amen. Bonjour bana Nzambe ezanga susu ya bino Sœur Marie ya mwana musala na tata Nzambe na eko kabona bino susu lelo bolamu na tata bolamu na tata leo nazali kokabwana bino bana Nzambe bola na malamu o ezali vision nazwa ki le 10 na ba nazwi vision o le 10 na ba 2h na ba 5h30 bolimbisanga nazwi vision o le 10 na ba 5h30 oyo nazwa ki yango na se ya pongi bokotu na nga vision na se ya pongi ezalaka ndenge nini. Oui, vision na se ya pongi ezalaka tomonaka vision nde bomoni nga na vandi boye nazotala mpe nazomona makambo mpe na kati na se ya pongi tolotaka mpe tozwaka mpe ba vision na kati na se ya pongi na vision wana nake na message na ngai bien vision oyo Nzambe alakisi nga le 10 mpona koyeba kolakisa bana Nzambe nyonso tu ezali na maladi moko mosusu asika ezali koya maladi wana eko affecté bato nyonso to maladi wana na moni yango eko affecté ndenge na mona kati na vision na mona ki bandeko na biso mindele donc maladi yango boye bango ezali ndenge na yebi komba maladi yango te wana ndenge vision meminga pela kisingai vision ezali nini vision ezali yo ozali ba memio na place moko boye bazali kolakso makambo bato wana bazali kosala be makambo zali koleka na place wana yo vandi net na libanda ozali komona vision na kati wana mais ndoto ezali o biso tolotaka ndoto ezali différence entre ndoto na vision ndoto ezali yo moko ozali ko participer na kati événement wana mais aussi longtemps que vision bodimbisa ngai vision zali boy yo ko participer na kati événement wana te yo ko participer na kati place likambano zo salate mais yo ozali komona oyo nini ezali kolekana na kati na place songolo wana ezali différence entre ndoto na vision nyonso to nde molimo expliquer ngai vision ezali ba komema na place moko mais yo zo participer na place wana te ozali komona makambo wana nyonso to na musika mais ozali pembeni na bato wana bango bakomona yo te mais yo ozali komona bango wana nde to bengi yango vision mais ndoto ezali yo moko ozali ko participer na kati na événement be na action be na makambo ozali kolekana wana yo moto ozali ko participer na kati nango wana nde to bengi yango ndoto. Nzambe na lola zoloko merci Saint-Esprit na ba explication ya kitoko pour te bana na ba ko comprendre. Nzambe na Israël apesi ngai vision oyo le 10 moto za makasi ana mboka le 10 azoka mulungi makasi bolimbisa ngai le 10 Nzambe apesi nga vision on a ba 5h30 vision ngo zali ya maladi ba memi molimo nanga na place moko Nzambe memi molimo nanga na place moko nazali komona ba docteur na moto ya maladi eba ye na moto wana na mbango mingi maladi moko zo ya makasi maladi moko zali ko ya makasi yo kokita na mokili maladi moko ya makasi zali ko ya oza na kisite pona bato babikisa yango malade yango bokotuna ngizande boko yeba malade yango na ndenge nazali kopesa bino ndenge molimo lakisaki ngai bayaki na mwana mwasi moko ya mondele mwana mwasi na koza na ba âge ba 20 ans na ba 30 ans avandi donc nzoto na mobimbe komaki rouge pe azali kotoka partout mitoke ezali kobima na nzoto partout na yebi komba malade yango te mwana mwasi ya mondele wana akomaki rouge nzoto mobimba rouge ya rouge toyebi biso bandeko na biso mindele soko beti mbata ndenge rouge salaka mais akomaki nzoto mobimba rouge ya solo wana akomaki rouge makasi pe azali kotoka banda na mototi na makolo mitoki wana ezali ba mbuma minene eza mitoki totoka ka normal te soko kimimbango mitoki wana ezali ko maladi wana ezali ko bimisa batu bango mitoki ya mbuma ya minene pe bakomaki nzoto mobimba rouge eloko nini ngana yoki na kati na salle wana ba docteur bazali koloba oui balobi yango na anglais we need to fix this cure we need to fix this cure la kisi nini il faut ba fixer kisi moko po ba traiter malade wana
il faut ba fixer kisimo ba sala kisimo ko po ba traiter malade wana ba fixer yango ko fixer zaline il faut ko bongisa ko sala ko créer ko botisa eloko ko sala eloko moko asika po te ba ko soigner malade wana po te ba ko soigner malade wana na yebi kombo na ngote mais boko yeba malade wana basini na pesi bino ezali ko bimisa mitoki ba mbuma minene mitoki mutako toka banana mototi na makolo na ye eza mitoki otokimaka pona mulungete eza mitoki otokimaka pona mbangu te ezali mitoki ya ba mai ya ba bulbul ezobima na nzoto ya mwasi ndeko mwasi nde namonaki na vision azalaki mundele nzoto na ye mobimbe komaki rouge penza ya rouge ya makilate mais rouge moko ezali ko mixer lokola na pink mais nzoto komaki rouge wana vision nzamba kisinga le 8 mois 2021 na 5h30 to sambela malamu maladi wana uzana kisite kisi nango ezali Yesu Kristo Masia e bande ko nanga bino bato bayikolanda ba video na ngai musala o ezali yanga na yo bino bozwe pa na ngai bo bomba yango te bo partager yango na bande ko mususu ope ba kolinga ko translate yango na anglais po bande ko ya ba lobaka langue anglais ekomela bango bo sala yango ezaka ko musala na Nzambe bo bomba ba video na ngai po na bino moko te musala ezali ya biso nyoso to sala en connexion lokumu no to zonge pa ya Nzambe za po na mutamukilite et na zokota susu na message mususu Nzambe na lola zo sala nga bolamu toujours Nzambe wana za malamu pe tout comme ko sala bolamu fungola kaka mutema na ozwa molio mo santo tiana kata centre mutema na okomona bolamu na Nzambe et passer temps mingi na kotanga loba na Nzambe passer temps mingi na koluka elongo na Nzambe passer temps mingi na ko prier ngai na butu moko le na kenda kola na ko prier 3-4 fois na 4 na butu moko wana ezali ba sacrifice nga na salaka ndeko mwasi pe mobali soko lingi bolamu na Nzambe na vie na yo banda ko sala ba sacrifice eloko moko te zana mokilo ba pesa ya ofele nyoso to avato zo salaire musala to sala ka sacrifice to kenda musala pourquoi papa ya tata Nzambe luka tata Nzambe na tango nyoso luka tata Nzambe na moma nyoso tu o epese melio ngana zala komona molimo kola musanga na butu na bondeli Nzambe ko bondela ngoza tukusuna ganga ndenge te ata 1 minute 2 minutes eza malamu liboso na tata Nzambe ko adorer tango nyoso pe bisika nyoso tu e ko sepesa biso eko sepe bolimbisa ngeko sepe sa tata Nzambe Nzamba zo salanga bolam banda na ina mboka kisasa Nzamba zo lobelanga presque balangi na biso ne oto ya mboka Nzamba zo lobananga na Kikongo ya Bazai o babengi na ya ba Kongo Nzamba zo azolo bananga na Chiluba Nzamba zo lobananga na Kiswahili Nzamba zo lobananga na Kikongo na biso bandundu Nzamba zolo bananga na Kiyanzi Nzamba zolo bananga na malangi na biso nyoso Nzamba komo lo bananga mingi koleka na Kisakata ngana bilangi Kisakata te mais na Nzamba Sakata ya mbie ya maya Kasai mais banda na komi na kata mboko Nzamba zolo bananga na Kisakata bolamu na Nzambe leki nyoso to bokanga na Nzambe wana azali Nzambe na bato nyoso to boyoka message oni Nzamba zo pesa apesinga na tongo na butu na lelo boyoka na langue yango ezali langue nini oyo message on azwa yango le 11 8 mois 2021 na ba 2h du matin 2h juste nazoka mulimo azoloba na ngai bo mulimo elobi na ngai boyoka bino bato bolobaka langue oyo bokoyeba yango ezali langue nini mais na bimaki na libanda na tunaki bapesinga langue oyo ezali nini boyoka langue oyo balobelinga na mulimo lelo na ba 2h du matin oyo ezali le 11 8 mois 2021 mulimo lobi na ngabo Nzambi ya mavwila nyonso Nzambi ya mavwila nyonso ngasko na lamuki na zui na komi comme d'habitude bolimbisa nga monoko beti libaku Nzambi ya mavwila nyonso na yebi lango oyo te na bimi libanda na carnet na nga na komaka yango na komaki Nzambi na ite so mona mutu na se makolikolo Nzambi ya mavwila nyonso oyo ezali carnet na ngai na bimaki na libanda bande ko basa ebele bazoba ba langue ba divers langue na mboka na biso Kongo na tunaki bango langue oyo elakisi nini balobi na kino ezali Kikongo ya Bazai Kikongo ya ba Kongo bolimbisa nga Bazai na message na Bazai nazo sala effort pe na kota na Kongo Kikongo ya ba Kongo na tuni bato balobi oyo ezali Kikongo ya ba Kongo luka bato ba Kongo na kepa ya bato ba Kongo bazo ebisanga ke non oui oyo ezali mu Kikongo na biso ya ba Kongo na tuni bango elakisi nini Nzambi ya mavwila nyonso balobi Nzambe ya babola nyoso Nzambe ya mokili mobimba
nzambe ya mokili mobimba nzambe akela bikolo nyonso tu nzambe na mawa ndenge bango bapesinga explication tala bolamu na tata nzambe e naye kofortifie mwana nzambe moko à travers message oyo naye koyebisa moninga moko ndeko molingami moko na kati na nkolo parce que tozali biso nyonso bandeko na kati na Yesu Kristo Masiya po ete nde moto azali mokonzi mpe mobikisi na biso nyonso tu nzambe ya mavula nyonso tu wana molimo lelo bazali koyebisa ngai kuna na bato baopesanga explication e molimo ezoyebisa ngai boye lelo tozali kobondela nzambe toyebisaka ye nzambe akela bikolo nyonso tu nzambe na mawa nzambe na bolingo nzambe abatelaka babola nzambe batela biso nzambe talela biso nzambe bundela biso oyo message bapesinga lelo na molimo na 2h du matin nzambe ya mavula nyonso nzambe akela bikolo nyonso nzambe bobenga ye nzambe akela bikolo nyonso nzambe akela barasi nyonso nzambe ya babola nzambe na mawa sunga biso na problème no na se na prière bela nzambe na mawa bela nzambe akela mokina se likolo na se bela nzambe akela barasi nyonso tu ye wana nde azali nzambe na solo balobi na ngai nzambe ya mavula nyonso tu nzambe azali malamu koleka malamu nzambe azali koloba na ngai na anglais na français na balango nyonso tu bino boyebi mais peut-être nga na yebi koloba yango te na bolamu na nzambe nazali kokende na libanda kotuna bandeko nyonso tu soki ba explication ni elakisi nini tala bolamu na nzambe mingi na koyebisa bino te surtout o mingi nzambe alobi na nga na kisakata ezali pona vie privée na nga moko ezali pona bolamu na ngai moko o nazali kwa ko partager na bino ezali pona libota na nzambe mobimba na sengi na moko na bino bokangama na nzambe wana bozonga na sena makolo na ye pamba ta kosa bino bolamu mutu moko ta kokosa bino mutu moko ta kolinga ko tromper bino bolamu na nzambe leki likolo na nyoso alléluia saint esprit bolamu na nzambe leki likolo na nyoso bana nzambe bosala repentance sincère pona boyoka bolamu na nzambe o nous tezali bolamu na nzambe kala na banda koyoka mongongo na nzambe te na yebaka te ke nzambe wana lobaka na yebaka ke nzambe wana lobaki na batu na kala mais na yebaka te ke nzambe wana lobaka na batu na époque na biso tala bolamu na nzambe nzambe azali kosala nga grâce na vandi na sena makona ye bolanda libanda na ngai te mais nazali na intimité na saint esprit nazali na intimité na nzambe na lola natiki vi na nga mobimba na sena maboko na ye natiki vi na nga mobimba na sena makona ye natambolaka lisusu ndenge bato nyonso batambolaka te nali kotambola selo l'esprit nazali tambola selo l'esprit vi na ngai nzambe changer vi na ngai nzambe changer vi na ngai nalingi yo pe ndeko kotala video o nzambe changer vi na yo nzamba changer yo ndenge kotambola liboso na bino moko na lobaka na ba video na ngami bo créer mutu na moto bo créer relation intime pa ya nzambe toza susu na tango te ke tokenda na travers moto nzambe Yesu Kristo Masiya ayeko buka mirwana ayeko pasola rideau apesa biso accès direct to bonela nzambe ozana tina toke pende pa moto songolo pa bonela kamune pa nzambe yo moko na nobanda soki olembi ne kokosenga sekuri pa muninga mais yo moko zali auteur ya vie na yo auteur ya esprit na yo makambo na nyonso to yango bia kolekana nyonso to bokende direct pa ya nzambe alléluia bana nzambe ozala ki bolamu na nzambe oya koyeba explication oyo bien alobi yango malamu te beba pesinga malamu te bo pesanga explication makambo oyo nzambi ya mavula nyonso nzambi ya mavula nyonso oya webi langi oyo pe akoma kuna na ba comment na se ezali malamu pona biso na pona biso no tuba na nzambe leto zali ko bondela to bondela nzambe nzambi ya mavula nyonso yokela biso mawa nzambi ya mavula nyonso kangola biso nzambi ya mavula nyonso sunga biso geriri biso nzambe mavula nyonso yoka losambo na biso nzambe mavula nyonso tu yoka o nzambe na lola zwa lokumu alléluia père de gloire merci saint esprit nazali na esengo parce que ndena aliko partager na bino molio mo santo za elongo na ngai saint esprit za elongo na ngai saint esprit za elongo na ngai et je le sens en moi nazali ko sentir ye yango bomona tamsu nazo seka tamsu na koloba alléluia seigneur là c'est l'esprit nzambe na lola za lokumu kiambo no sezongi pa ya motu te ezongi pa ya mokenda likolo na se o to bengi tata nzambe to bengi le roi de roi le père tout puissant père créateur abatela yo pa abatela ngai kiambo ezongi pa na bolamu na nzambe ezali ebele liboso na biso pe na vie na biso nzambe azali toujours koloba na ngai nzambe azali toujours kosola na ngai surtout na kati na butu surtout na butu le na tiaka mutu na nga na mbeto nakenda kolala lisusu nde na banda kolala kala te na tiaka litoi na nga na bitata nzambe alobela nga nini tata nzambe akolobela nga nini nazo partager na bino susu bolamu na nzambe mosusu oyo nzambe apesinga lisusu
merci Père de gloire to bondela nzambe na lola papa pambola motu moko na moko kolanda video o nzambe ya mavula nyoso to nzambe batela bana na yo nzambe protéger bango guérir bango nzambe kangola bango répondre na ba question na bango na ba prière na bango nzambe ya mavula nyoso nzambe omi monisa ma Seigneur ozali mo santo d'Israël nzambe kangola biso bana yo bomba biso na sena makolo na yo na protection na yo nzambe pona maladi oyo lakisi ezali koya Seigneur bato nyonso bazonge pa na yo dodi wa koluka elongo na nzambe po ete nzambe apesa solution na kombo na Yesu Masiya nzambe na bomoi que ton nom soit le soit béni amen bye nazosala bino susu bolamu na nzambe mosusu nzambe apesi ngai nzambe azwa lokumu